mondo nyonso etikali na maboko na bino. Ça l'effort. Point jour. Yo pe bana ba ya ibele na sima mukongo na yo. Bana ka oboti na nzoto teme bano bakolanda ilo. Motramutatala okomina combien derrière vous. Oba bongo li motema sima na yo. Obongo li si combien. On dit si combien na loba. Amelibota. Ata ozongisa ke balemba ki mozongisi bango, c'est déjà un travail. Voilà, c'est une mission que Dieu vous accorde. Ezaka pona misala ya kupesa pona mbongo te, na misala osala pote milimo na bato batika libanda babikisama. Ata bakofinga, ata bakotuka kolemba. Wana boyemba kaluyembo nzambi po national na cause pona Jérusalem. No boyenge bene. Pelobi konaye. Pomingi bayaka anga ndege bachaka temina ilobo ndege bafinga kana kufanda ngana ulobate. Oh loba. Maloba kambi bale kotika ekozana iloba moko akotika na longo alia. Liloba wana baloba kinanga. Amela mai liloba baloba kinanga ezobota mbuma. Ezalko la graine na lisango tiki na mabele lobby après une semaine ko côté bi. Après 3 mois, et ça n'est pas. Et boti masango ebele. Donc bolona. Malobana bino. Na misala. Pona olia matembele. Combien de temps? 1 mois. Hein? 3 semaines. Nambu mapena se. Na likolo pesi matiti. Na. Posto oloni matembele. Ese balona matembele. Balona ka singa pamba. Singa pamba jokota 2 fois mobimba. Singa wane boti. Makasa et comme ndunda kitoko naste mbala amen bande kona Kristo mais bon monité que produire de se dire ndezolon mais mutu mususu alona kanini café somme aloni café agno tala boa bande ko ricoter café quand hein 20 ans 5 ans après Monimnyo skol bateken kena pesi boye après Monica mutatelmia vandeko nga nazakina $10 na pesa kitel na yeko mona $1000 o lobi me yanga na pesa ki banda kalizo ya tendegen café na matembele la différent mais waloni matembele akubuka pe akolia noki na mbala ko melate mais waloni café au sala combien de temps après 5 ans et au sala combien des années il y a duré tout le temps nabana bakobotama nabakoko babondia ko buka café après café il y a beaucoup de choses pouvoir divino kolo apesikat na bino pona motema boboto bozana ngo motema kimia bozana ngo motema ko comprendre message yango na mboko banda kala tout le monde même ba aye ba banda ko luka ko sambela kanzam na ndega so ya solo bolanda nzam na bino boyambi bana iloba boza difficile pour accepter bino. Bako nous minimiser bino, bako sous-estimer bino, mais l'école je tombe la bino. Na mokile tombe la bino, na l'école tombe la bino, bino bolingi wape tombe la bino. Na mokile ndi mabino, ke l'école boya bino, na l'école ndi mabino, mokile boya bino, bino bolingi wape. Ata mokile bako ndi mate et taliba. Tata, asi a vu déjà ata une vingtaine. Na Sodome na Gomorre, batubabima 43. Bozam minoritaire, mais plus tard beaucoup majoritaire. Amelibota. Na ba quartier nyoso, na lilobezaki na triangle ya salongo place moko. Nkula lobili lobe comme quartier par quartier. Bako benga rango. Plus tard, isika nyoso bako lukango, salimite. Université nyos ataba professeur so bazaka 100 un jour ba comme 90 na iloba 10 batika libanda parce que bako bayebi que précédent Ève mutakondi mangote entre temps Satan asi ayebaki que puissance nzambe po lata yo faut tika kolia nyama alors mais tika certaines choses balia na bango balia ka ba libre mais binos le tout onyo sana souffle de vie au toucheté ko bomate ko salango mabete mais boyebi valeur ni bozango ipana yawe parce que yawe mutakelango bino bozo protéger ngo
protecteur. Vous voyez bien que même dans le monde, il y a la science. Un jour, vous voyez la valeur, de loin ou de près, alors vous avez la jalousie pour vous décourager. Un jour, tant que vous avez contrainte, vous avez découragé. C'est vrai? Vous avez un petit nombre. Maintenant, le nombre est augmenté. C'est vrai que vous avez ce que maman avait vécu. Maman vivre, elle ne va pas imposer. Ba imposer bien le temps de vous avoir que koliate, ko simbate, lia non, ba yeb si bien boliate, ba yeb si bien botika koliate, motra moto. Apona nakata motema na linginzela. Mais ba pona minkola ko akubanda ko orienter bango. Vous êtes tous des élus de Dieu. Étant dans l'Iloba, c'est la simple appelée. Mais Satan a toujours derrière vous pour nous distraire, pour ozonga, pour jouer facilement. L'Iloba bino bozui, ego laksabino violence, mais je laksabino kaka la paix. Il y en a beaucoup. Voici sur le montagne le pied du messager qui annonce la célèbre le fête de l'Éternel, le fête Juda, parce que Juda n'a pas désir, il y a ma cambino vous allez même de konayo moto kusale ma bête, même de bino na bino komisala na ma bête. Juda luka qui solution talino Joseph na libulu sur la tikinde wana ça va pas, tout est kaina b'Égyptien bazou, toujours c'est l'Égypte, tout est kaye ye akende kona refuge. Malheureusement bango bazui voir mais je suis fier parce que vous savez, mais c'est que maman ne accrochage. Alors, tant que Judas moni bazoya, bande konanga, tout bon matin, tout joyeux tout teka. Mais je savais pas que il y a la sauveur na bango. Attends l'homme mokili bakoboya bino. RDC. Un jour, Bakolukabaya, Bakoye Bakebino pour sauver le monde entier. Afrique centrale, Boye Bakesho Bovana Lisanga. Ata Oy Bazo tout ça, Bino Mito entre Bino Banoir. Les Blancs aussi ont souffert en quelque sorte. Mais gloire à Dieu, il y a Wachaki le Bok. Il y a beaucoup de choses cachées qu'on pourra révéler à un certain moment, mais ce n'est pas encore le moment. Peut-être qu'on va nous révéler Binango. Et guerre le monde entier. On savait que la RDC pourra régénérer beaucoup de choses. Minéraux aliao. Bako kota bazina bon minéraux bakena bon batik bino libre, bon bakena bon occupation bilanga. Mais cette parole qui devait atterrir dans ce pays, qui devrait atterrir en Afrique centrale, c'est l'Afrique centrale qui a obtenu la bénédiction parce que c'est le cœur de l'Éternel. Bosimbi, message à Tata. Et que vous avez Congo yango mokote. Comment le dérive? Même dans Bandegonabiso, tout, nous sommes en Afrique centrale. Parce que l'Afrique anglaise, c'est le bas blanc. Ils ont pu accepter Siméon, Abossimbissa. Jésus croit. Joseph d'Alimaté, qui est africain, a demandé quoi à Jésus pour enterrer. C'est l'Afrique qui devait acquérir, qui devait recevoir la véracité divine. Mais il a passé et mon ami les gens mobimba de loin ou de près. Bazali ko mona yango ko le kabino. Bazali ko ndima pe yango bazali ko mona misana yango. Po bako rocha maboko facile mais pas na binote. Motsha tia maboko likolozo kitapo et monde sama puissance nango. Mais pour voir la Kidisha, ça provient du ciel et directement en Afrique. Pour être tambola moqué mort. Et vous serez toujours combattu. Vous serez totalement tourmenté. C'est-à-dire que vous vivez beaucoup de tourments. Vous allez vivre des disettes, vous allez vivre des guerres, vous allez vivre des troubles. Vous allez vivre des troubles. Et koyaka. Oyi bongi sami. Ça peut belé amener et créer des problèmes sérieux. Mais l'Afrique,
pour sauver le monde, l'Afrique, pour éclairer le monde. Amelibota. Les leçons qu'on a le beli makamingi, c'est un peu compliqué, mais ça compliqué, c'est parce que mpela moko izali comme on a nommé un vent agressif. Oui, koko ya mo pepona, et ça là mo pepe moko tellement dangereux qu'on n'a même pas le moyen d'expliquer ce vent qui est en train de se manifester comme cela. Mais quand viendra le temps, on pourra vous expliquer ce vent. Oh, les cas. Mais kolo akamba moko na moko. Botambola na confiance totale dans Nzambe na bino. Botambola tout temps scanner sozali na kundima penza kata motema ke boyambi église aso. Babangisa yo. Attends, mon miracle, le miracle qu'il y a encore, benga bino, hôtel m'a payé, moto hôtel kolo kiti, ne croyez pas. Miracle qu'il y a encore, il y a des gens qui ont déjà ce miracle pour traverser et baler dans ma colo. Et ça, un miracle était fabriqué en haut. Miracle qu'il y a encore, l'église au sein de la démonstration que vous n'avez jamais connue. Mais toute démonstration, c'est que vous avez ce plus. Oui, l'équipe de démonstration, démonstration de mots, monstres. Vous n'allez pas voir, n'allez pas écouter des mensonges, n'allez pas de ça et là. Tambolaka d'assurance que vous allez déjà na makila libota ya Abraham. Bien que, oui, le frère avait posé une question. Abraham a eu sauté, mais c'est vrai. Est-ce que Abraham savait qu'un jour, ce qu'il avait accepté un jour, ça viendra en Afrique? Non, il ne savait pas, ce n'est pas de sa faute. Mais le yembo, ça ne contredit pas. Il n'y a pas un contradictoire. Contradiction, vis-à-vis de l'Oyembo, un message qu'on a fait ça. Le yembo peut ça, oui, c'est vrai que Batamukil Bazomo comme si il avait contredit Matthieu et Nabango. Il y a Namatel à chaque verset biblique. Au rôle le verset biblique, on a 10 paramètres. Certaines personnes ont perturbé, ils ont bébé ça, entendement à Batamukil. Mais il y a ce verset biblique, on a paramètres comme Moko. Mais ce n'est pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Verset biblique, mingi dans la Bible. On a 3 façons de kolimbola. Atabino Moko. Madesu na mokile. Lamba magande Moko. Il y a combien de sortes de modèles à la Madèche? Mais combo yango kama mais valambe la ndege moko te ponani. Ya de ce Madèche va tiena pondu. Ya de ce Madèche valambi ya supu. Ya de ce Madèche valambi ya ukalinga. Ya de ce Madèche valambi ya mosaka. Mais verset biblique yo lingo ekende ndegenine. Verset ya wezana modèle nango. Amen, peuple de Dieu. Pondu, ezana combien de façons balam la pondu. Maintenant balam la pondu bala modèle bon. Donc verset biblique ming mais principe clé titre et place au lit sur tata et vandi pour n'abattre tellement place sonande pour n'envoyer clé à chaque verset. Voilà le problème. Sinon, au Kolimboula, 10e façon, mais il faut tomber dans la place motema tata chaque point. Les points bâtis dans la Bible étaient, mais clé place bâtis dans chaque verset biblique parce que bakangaki. Et on a Jésus avant de prononcer ma caméra en parabole. Avant de prêcher en parabole. Pourquoi on veut prêcher en parabole? Pour bateau nyoso bankanza baye bate. Bateau kubunga nzela baye bate. Parce que ata oyebisi bango, ata oteyi bango bakondi mate. Il y a des oyo bakotika la ba ate na mokili. Et oyo bakotika la ba enfant du monde, bango kaka matériel, kabilo kwa mokili. Ya lingi makamsute. Au royaume de Dieu ayebi makamanete. Bobino bolobini nzam existera bien existera. Mais vana le baso yebisi bango que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous dites moi? Voilà, Dieu ba yena mokili. Ba combien même tina ba télévision
que selon eux, qu'il n'y a pas un Dieu dans ce monde. Mais comment on existe? S'il y a l'existence, mais qui a fait que cette existence puisse être là? Est-ce qu'au hasard? Non. Mais c'est vous maintenant qui allez confirmer à tous ces gens-là, Dieu existe bel et bien. Est-ce qu'il y a la puissance de Dieu ou il n'y en a pas? Et en tout homme qui croit que Jésus est le fils de puissance en Zambé ou qui est dans le modèle, il y a le sambasso. Puissance, il y a Satan peu yak. Et ça rappelle à Bassambeli. Recevez au quoi? Au moins, il peut miracle. Voilà, je suis pas comme Kangabango. Après, si je suis na moto, la tanyo ka kanga elamba, tango bimambongo wana bakoma ufunda déjà. Awa miracle ya kufunda po ufunda la konde ke akosi biso apesi biso mbongo ekozala. Ba miracle na bo mona ba télévision apesi bato simba beki kendo kosa kozaka na ozaka. Amen. Mais tango na ucha bobi make na biki na bwaki beki awa izalaka. Awa besoka beki ya bato. Awa taone oyena beki mais zaka na kondi make un jour nkola osala mystère na ye. Mais ba osala ngo tapage te. Ba osala ngo pe bruit te. Kobika mingi bobika wana. Est-ce que nyos ba témoignaka yango? Ezana no ba témoignaka, c'est on ba témoignaka te. Fils d'Abraham, bazaba to kimia, bazaba violenté. Dit le besoin de bino kimia. Mais l'église mingi fire, feu, et là d'abord t'as la violence. Retour à l'expéditeur, t'as la violent. Mawa, on a au peuple balanda, fils d'Abraham. Oh, ils ont une promesse, mais bino fils d'Abraham. Oh, ils ont une promesse de Dieu. Oh, Botama qui sous la volonté de Dieu, sous la promesse de Dieu. Mais Botama, la promesse de Dieu. Il y a un ensemble, pas fils d'Abraham. Pas ensemble là-bas, hein. Pas dans la canzame là-bas, hein. Voyez que Botama, dans telle ou telle voie, qu'on semble là, dans telle ou telle église, c'est pas du tout mal. Mais, Bissika Mingi, oh, bon monaka. Et ça va pépinière à l'îlot. C'est que Milona Bakonaki. Ce qui est bimé, tant que bim samto, et il y a non, biso zaki na sama biso so bimi samto, et ça c'est quand c'est épanouir. Mokoro milona kendo longola, oh ya bien, à côté que oh ya beba, et continuer que beba mo ya bien, à même yango ache ne sika bongi su filmer amala, ah mais bande na Christo. Est-ce que milona bachaka na pépinière bazo kanyoso? Ezakana mukolo milona talika atana memia ukuna ko simbate o petika la me mutuso akondetala oh me bimisa kanyoso mema ya do bitete o ko simbate me ona zui e ko bota peuple de Dieu sera content libota masina sera content vous êtes le fils d'Abraham ya on a besoin sala misala ba o forcer binote ba forcer bino ah peut-être ba zo obligé bino hein. Bazo pousser bino mbongo nanga nazaki nango na bomba na sombela elamba nanga toke opesa batango batungisa lukola batungisa to me bobimisa ki cri de guerre lawa mbongo ekufa c'est grave na petro ko basaka na besoin lukuma lilo mais bisika musubaka na besoin à la ta costume asomba akena bilamba ezomonana basabata minene makambo ebele yango wana misala ezomonana te mais misala boyosala un jour kulu akopambola un jour kula akotombola mais kotombola makaya ya molimo te mais ekozala toujours ce moto azoluka tout d'abord molimo le reste ça viendra. Oko sale forte, oko bomanzoto te poeya, oko bomamotu no te kenzambe kolo na zangi elo nyoso zangi ongozo mona comme si ozanango. Donc considère que nyoso mukili obozo mona za ya. Oye za ya, oye za nani? Ya banana e. Banana obazoto sa volonté ya. Parce que Abraham azaki tata na kondima tata misala. Abraham, quand tu me l'as mwana, alokoti azui na koni.
bazotambula bamata ngomba mais oh Isaac alobi metata mais likamnini namona moto namoni mbeli namoni koni bongo meme wapi tokendeka kuna tala misala Abraham azaki nango yangwana yawana besoin bana ya botosi yangwana bakoma prière du peuple de tanga makawa akosepelisa na botosi kotosa ya so tosa yawe na yo moto alembisa yo te so yo kakambela tata muta abungiso nzela bino au contraire bozala bandakisa na mokilimo bozala toujours pas véritable témoin Bible les choses se contredire le deux témoins comme les deux témoins banan mais il y a que deux bon bazali na tango Christ na bo bazali seconde venue de Christ deuxième témoin de yeyo vous allez trois T. Trois vous allez T. Est-ce que vous comprendre? De temps on a Christ, na Saint-Esprit, il y a des témoins. Miso na batu, bazozi le bamo na Saint-Esprit. Mais miso ya ba o bamoni valera Saint-Esprit. Tant ya annonce Christ a le baké Saint-Esprit ko ya. Tant wana oui, mingi bamona ke yaki na tango ba porte. Et vanda ki wap maintenant tango yaki. Amen bota. Mais Saint-Esprit na mukilio ezali bien zate. Dans quelle église? Vous êtes sûr? Et ma communion sur ce témoignage est belé que quand le Saint-Esprit sera venu dans le monde, il convaincra le monde. En ce qui concerne ce bateau batang, bah y est collé français mais bah ko yeba ma communion te bah ko manuela français on a te mais bah vous allez condamner bah tout n'a pas mais pourquoi autant que minéral bah bando ko pesa ba parents français ngo et comment mieux je comprends de te tika ba anniversaire ba chana botem ba anniversaire ya malamu ya molimo obasi ba moni boza ba ponami bolanda nzambe na bino bolemba te kola sai la bino abat la moko na moko ndebo za wana na ba onyonso ba zondi me la monde atetala tuti Gabon bango ko kende kishi za lukumu bango ba luba ngana na kende na kepanga ngana kota nganga ngana simba pour eux c'est bon ko kende nganga mais peuple congolais awapo ayebisa kengana kenganga comment mona on dirait ko banga parce soni ba koloba nini c'est vrai que peuple oyo les a facilité ba peuple mususu bazwa même na magie ba oteka ngona balabala. Mais bino ce moto abimi azote ka ba livre magie na balabala. Est-ce que vous ressemblez na Congo ba ndo papola ngo. Arrête tika biloko boy. Mais awa moto no saundi mango diloba facilement. Mais Gabon bandi maliloba facilement. Tala ampleur ya wana bo moni merveilleuse salement. Ya bo mona ka pe kuna ya fande kuna bino. Mais ba ndeko do tambla bon. Ya fois même na Brazzaville, azora na mwata ko pema. Ya ona ma misala ezumona na. Misala parce que babi que non, c'est un homme azali le mwata ko pema mais awa frères et sœurs, awa zaka difficile. Ba yangi miyango bazali. Bon baza ba fils à rébellion, baza fils d'Abraham était. Ba monsieur baza fils d'Abraham mais ba yekola ko lancer ka ba arc sur les gens. C'est vrai que fils de garde baza ba méchant. Mais na iloboy na fils de garde ba ko changer. Bo ba bongo na kate ba ko bo. Un jour pour te yawe azwa batinos ba koma bana na ye. Yawe na besoin ça bana ya batamokirité bana ya nza. Batu Satan balongwa na maboko Satan ba koma pa na yawe. Mission boza nango bino nyonso ndangwana. Voilà mission tata ndeko témoigner azaki na bisimba simba wana. Mais à côté partout changement monanité. Mais gloire à Dieu bino pe bozo que nous soit kabango. Ndeko komi na iloba a trouvé kimia. Mabeto malamu. Do bo s'approcher na batwana. Boki mabango te. Bandeko na niveau ba étude, ban niveau ba école. Ce bon moni bandeko ndeko wana. Kosili kakate c'est kaka c'est pena na bango yebisamba boya na to sa de ba Bible ceux qui connaissance nous que benda tabande comme ça bino nyo sa ta 4 bobengana bango ta 1000
bokende malem na 1080 bakondima ata 10 bakoboya mais 80 bazala convaincu bisika nyonso mona bayotia opposition liloba même na libota kosilikaka te kotombokaka te liloba oyo seka zana kimia na motema so bayotuka yango parce que ntango bazotuka puissance yawe ezoki so yo tomboki puissance yawe eke elongo epa na yo donc zala motema mokuse te za motema monene parce que ba fils d'Abraham Abraham azaki motema monene oki yango tala motema na ye azo plaider pona ko intercéder pona Sodome na Gomorrhe ba tinda mina tata bazokende bokende kupanza ville wana bo détruire Abraham a on ba yebisi abando plaider est-ce que so beaucoup tata 50 malgré 50 ça la quitté so beaucoup tata 40 malgré 40 ça quitté bakuta ka combien 3 pamba le monde entier nde boyembaka mokili utondi samana boyebi na ya le 3/4 ya habitants du monde na tango lilobeko tambola na monde entier 3/4 croiront à cette parole mais 1/4 bakobanda salaka kolanda matériel parce que bazaki 4 mais moi si ya l'autre le la talaki matériel nde ba onyos bibikol ba mabota batalaka matériel ekotikala kaka 1/4 ekotalizalaka kolandaka matériel nde bato bakozala ko perdre valeur spirituelle nde bato bakondimela yawe te bakondimala bango likolo et cela confirme que 3/4 du monde entier sera dans la parole de Dieu nde boyembaka mabota nyonso bakoya kosambela liboso baya to bayate bandeko bazaka tembe pona bino pona yo baya to bayate okofinga bango okimba bango ba mibale baboya kibino pona iloba baya to bayate ofinga ike lukula sa boya ngake ngana ko zambali mususu un jour kwa kota we kota firmer akomia firmer o firmer tanga otala nandego zo yemba nandenge kola sa changer yo na motema na nzambe pardon na boy ki mo se pour église ki toko boye na motema na ye ekozala ndenge nini lisambisi akoluka yo ata komenza mususu pozongela Yesu te madame pardon na Satan ko sainga basenga ka pardon ta bandimela kawa mingi ba betama me bo ba beta bakotawa tango bakotawa esukela bo yokisa bo passe na motema esika na tungisika madame awa nasi esaki na sankuru makambo zaki na sankuru batindi basani mibale sankuru za kote ni madame mokonzi munene ya colonel na liloba basali madame bapekisa na bana colonel babi jamais o église otondimeli malamu tokufa amelibota ba fils d'Abraham bazaka toujours na molende basali bakomi na sankuru babi tomoni bitumba mingi mukonzi aza nango madame azo sentire mobali nanga moite basali boya ochakimi na ndako ata mobali azate basali bake sunganga enkolo bileli wazaki na libando bo bagardaka babi mokonzi babengi banganga madame azana banganga moko kapo yo kufa donc moi était madame oyo ça ne va pas po bo babetaka singa croyant que babengi banganga babengi basali na nzambe basambela pondeko na misana ezala bien poisaki na tumba mingi aye na loma nyonso ale bokangelaka basali bakangama balia fimbu ya yeba mukonzi apesi ordre bandeko bapesa maordre babeta modele nini voilà basali bazwami fimbu ya kolemba te 50-50 boyebi babetaka baplace nini wana olali nyonso osia na mokongo ale boloko bakota boloko frère basali bakota na boloko mpona église oyo ame bandeko na Kristo bavandi to benga kaki sasa babengi
likolo alobi un jour moto wana akoya koyeba makambo oyo ndenge azosala bon bosilika mpona ye te malgré basinga ebetami yo malgré basali bavandi combien de mois na prison? Non, 1 mois. Mais entre-temps, on a une semaine na prison de Vengi Singa. Et je sais que basali à l'église libéré immédiatement. On a allé en déplacement. Non, c'est parce qu'avant de côté là, fils de gare. Donc les gens fils de gare, mato salabon. Kolope azima loba. Tala te ozawan. Oyebite talaboy. Bawo nyoko. Oyebite tal bitumbezo nandao. Ndeko na bina beli singa na téléphone. Mais tu es qui? C'est le prophète Konde. Ah bon? Mais nana l'action makambo. Kolo oya salaki yo. Ozo nyoko la ona yebi bango. Limbisa. Tant on a zonga na pesa ka singa directement ba libérer bango. Yo pe okoma mondimi. Mais madame nyoko linga mingi pona église na. Mais ce qui a beli bobe sanga ji na église na bino. Mais jio melagre. So azuma problème bobe sanga ji église na bino. La fois madame quand kuta mulangi komi katikati. Nana ji everything ngamuna mais batu zo tongisa bango anati. Yo pe okoma boy tala mais ewumelaki te maikola alobaki pete mati mutawuti azak se akomi G de ce mutawuti se akomi G o malobe bimi sika koloba nini après un jour fona kozali pamboli na ndako na kozali pamboli ti na ndenge ndeko na bino ayi kozali pamboli atali na nyokoli église oyo ngana banduka na église ya bademo oyo église ya nzambe ndeko botala G ayebisa ndeko na bike na fukama na senga pardon est-ce que G akofukama ameli bota te G yo za mukonzi munene wa mukonzi na kufukama te parce que nga serviteur lelo akomi mwana lilo pona nini pas patience motema mone Fils Abraham, zana misala tata longola kakanda. Même na bino na ndako longola kakanda. Longola motema kuse. Tala makamnyo so sale mapote motema e kuma mune. Sengeli basalo mabe. So basalo mabe to ko yeba valera tata ndegeni. Sengeli bandota mabe ya. So bandota mabe yete ko yeba bitumboza na ngote koma. Mingi bazaso ndota mabe ye. Ah, surtout l'autre n'a d'autre ayini. Mais kola la crisio. Et un mystère monene eza wana pote atombo na pouvoir utande ozolonga. Do sepela kana makamonio nyos ko yima makate ne be preuve ko yima makate po komina misale zo tambla sote o te ka bien te nanda ko bitungise za makasi ko yima makate nyos yaka po eten kola dala monene ya motema komina yango. Pesa kanyos na maboko na yao zalako toujours na eliga ke o passe na zanango tata na ngai azali il interviendra dans tout et pour tout. Ayez la foi, confiez-vous à l'Éternel, il agira, même si pas aujourd'hui, mais demain il agira. Confiez-vous à l'Éternel, amen. Bandona Christo. Atabo ba utungisa liloba nyoso bako belema boyemba ngo pamba te pete mabota nyoso ba ya ko sambela liboso na nkolo même nkolo bako yaka bino bolendi sabango bosa te ba msho bazaka o pe akotia aza mutu mabe aza ndoki nana yebisio tamso bakosela kiye o pe azawa azabo okomi ko qualifier non okuti mutu boyina laki na kati na libanda tanga komi awa sepela ke nkolo abendi wazaki mungona patala mayele ozana ngo ekomisaki omini bato bayaka sima bamona bino mayele pe bakomisa valeur na bino